biso ba chrétien tozo tambola bien te. Naza chrétienne mais naza eloko moko mabe na sala confession te. Ko confessa capé parce que toza batum toza parfait azate. Netinga personnellement parce qu'il s'agit de moi. Tambola bien te kozanga koyeba. Tout ça la erreur sur la vie otoyeba kate. Tout le monde a commencé à bâtir, botourner la biso raisa, abomama, aboyebisa abomama bala ya bateau. Na se souvenir qui na histoire moko dans le passé, qui copine, maîtresse, il y a un homme, un politicien. Dans la biso qui vraiment cartonné na TV n'époque voilà demain qui ba jeune fille et belle na ba chaîne nyonso ba fille nyonso kitoko on a tiré vraiment et surtout bateau ba bandé ko y avait un biso et plus là on marie le monsieur en question on a un politicien avec un moisi naé avec une banana mais bando na vraiment ma casse voir même la famille naé ba bando ngai ba ebenga moi na naé moko azeko kangamalanga mingi jour moko na kozwa mwana wana na kenya na église kandi ezalaka pasteur wana ayebisa ke mwana wana aza ndoki donc akanga mwana wana ndoki na église esala ke na bomba na kokai te na yebisa papa na ye ntango atie ko informe mama ya mwana ebendeki matata na foyer na bango esala ke bakabwanaki na nsima wana mwana te soit kendana mais na yo kaka bengana kaye après pe ngape na papa ngope esimba elisute mikolo nyonso na loti 2 fois pasteur wana azolela bazo benganga zo bisanga pardon faut kende koluka ba parents ya mwana wana ona kangaka ndoki na kosana nga on a vraiment na besoin na senga mwana wana pardon ce qui est vraiment possible binanga libanda eki mabe makasi mama lekina non ka bongoti eki non de eki non ka bongo so na jina yeso pe na juite bien le quoi non yeba ye bon nakala pas biso zaki fonctionnaire azaki mtu nene azaki na camarade na moko ya mwasi tantini wana linganga makasi ngape lingaki makasi ko comme la maman boye tantini wana ayeko zwanga tukine église na bango tukine ke église na bango et pasteur na bango albaki ki ngana za ndoki parce que bakanga ndoki na église na bango si agenaki koyebisa ngo père na biso papa na biso lelo so okutai na mama o asalaka ke amema yo l'église wana wa biso confesser que za ndoki est-ce que vous avez noté mon bisa nebi no te nebi te po yimta basala ke bakanga ndoki ti yimta mimanga na église wana ilo kaka nene na senga yo limbisa maraisa donc nyonso o ngai ketia nyonso o ngana nazomona lelo isayu maraisa non bana se bakanga ndoki na église na bino je sais yango papa bengana ngana comme fazer l'église na bino maraisa mère église ninga leli tinga comme fazer osimanga tosimelangani osimelangani na koma ndumba na koma otekisa na balabala maraisa likona yo ndoki nandimi mami soki ondimi koyebisa maraisa boyambana otelema boyambana c'est seulement Jésus qui peut faire tout ça makambo muta mokila kosala ngote CIFAD. Quand la diaspora africaine passe de l'afro-optimisme à l'action économique structurante créée en 2015 par Madame Clémence Kwamba, la Conférence internationale des femmes africaines de la diaspora, CIFAD,
s'est imposée, au fil des années, comme une plateforme stratégique de réflexion, de mise en relation et d'action économique concrète au service de l'Afrique et de sa diaspora. Bien plus qu'un cadre de rencontres institutionnelles, la CIFAD incarne une nouvelle génération de forums économiques, portés par des femmes africaines de la diaspora qui refusent un afro-optimisme de façade, déconnecté des réalités économiques et des impératifs de transformation structurelle du continent. Un forum d'affaires tourné vers l'impact réel à travers son sommet international des affaires sino-africaines, la CIFAD crée un espace où les entrepreneurs africains, notamment congolais, sont appelés à devenir des acteurs clés de leur propre économie, en établissant des partenariats d'affaires ciblés, sectoriels et pragmatiques avec des opérateurs chinois. L'édition CIFAD 2026, prévue à Beijing, Chine, du 17 au 18 avril 2026, s'inscrit pleinement dans cette logique de diplomatie économique intelligente. Elle met l'accent sur la mise en relation directe entre entrepreneurs africains et partenaires chinois, la facilitation d'opportunités d'investissement, l'accompagnement des porteurs de projets dans leurs domaines respectifs. Afrique 2025 à 2035, opportunités, tendances et enjeux stratégiques, le thème central annoncé sur les affiches Afrique. Opportunités et tendances économiques 2025 à 2035, enjeux de la RDC, révèle une ambition claire. Anticiper l'avenir économique du continent en intégrant la RDC comme un acteur stratégique dans les chaînes de valeur mondiales. La CIFAD se positionne ainsi comme un laboratoire de réflexion-action, où les discussions débouchent sur des solutions opérationnelles, loin des discours folkloriques et des grandes déclarations sans suite. Une plateforme de facilitation et d'accompagnement, l'un des éléments distinctifs de la CIFAD réside dans son approche inclusive. Tous les entrepreneurs africains souhaitant se rendre en Chine, rencontrer des partenaires d'affaires et structurer des collaborations durables sont invités à entrer en contact avec la plateforme. La CIFAD se donne pour mission de faciliter ces mises en relation, en jouant un rôle d'interface crédible entre la diaspora africaine et les écosystèmes économiques internationaux. La CIFAD n'est pas un événement de plus. C'est une plateforme d'influence économique, un outil de connexion stratégique et un accélérateur d'opportunités pour une Afrique qui veut compter, décider et produire de la valeur par elle-même. Nanu namona délivrance à Boété, nazomona délivrance oyo pasteur Chiko azosala awa na push ministry, ezalanga mote na batu, eza forcé te. Donc tout le monde a des délivrance moussa forcé. Nazomona niki démon zumi na nzoto ya mutu facilement et puis azoloba donc ezokamwisa ngai nazana sengo mingi mais tant tozoya awa solution ezozala dans l'immédiat. Yanga na kumbisi nzambe na mingi na découvrir ministère Ngandi ma papa pata Chiko makapo asala pola ngai yepe asala kanzamba abanga baenza kana na kaya basu na pota munene ba image ezali na pota kasa kuja aka pata Chiko pota ngai sila basu ekauka penze masala pe ngato na ba na passe na pota pe pota zo ki batin bele sila rate et cela ta ba dessin ekauka rate donc na tonga pasteur asima ezaka ba service niyo ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to na assemblée la pour langa sur la limite dans ba pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital bata bokoko ba pasteur ndeka ndenge mais atoka bokoka ite donc nika na push ndepinga donc isimbaki ndaka na TV tanaka na TV apporter frère ici natali kamwa bonda sermo aya ko sel ko za revu maintenant bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chiko à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zanaka na foi que pasteur ko sala simingai na obika. Donc pe na yaka pe awa to pe na pe awa pe to do abondela pona ngai siko na kuma bien siko ça va. Ministère push Bengan à +1 678 206 65 35. Lorsque vous avez des saignements en dehors des règles très abondantes ou au contraire devinales anormales, ce ne sont pas des choses à négliger. Parfois, ces symptômes peuvent être liés à des problèmes à l'intérieur de l'utérus comme des polypes, des fibromes, des infections, des adhérences, ou d'autres anomalies qui peuvent même être responsables de difficultés à tomber enceinte ou d'avortements à répétition. Lorsqu'ils ne sont pas diagnostiqués à temps, ces problèmes peuvent entraîner des douleurs chroniques et affecter profondément la qualité de vie de la femme. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un examen simple et précis appelé hystéroscopie diagnostique. À l'occasion des festivités du mois de la femme, le centre hospitalier Monsono lance une campagne spéciale de diagnostic par hystéroscopie. Du 1er mars au 30 mars 2026. 24 heures sur 24. Jeune fille Elenge Mokolo Mobange Bobengami na centre hospitalier Monsono pour la examen à hystéroscopie. Donc campagne est pour la maman, pour la bilingé basi,
o bazali na problème to bokono o natangi komona makila ebele na tango ya ba règle komona makila moke to mokolo moke na tango ya ba règle bandeko basopaka zemi de façon répétée ba avortement bandeko bazana ba douleur na libumu ba douleur ici la raté pas si na se ya libumu tobengisi bino na campagne toza kolancer kobanda mokolo le 1er mars kino le 31 mars ya mbula o toza 2026. Nos contacts plus 243 896 767 961 ou encore plus 243 829 853 318. Adresse avenue Centrale numéro 2, quartier Kaoka, entrée l'école de navigation et l'église Sainte-Marie-Goretti, commune de Kalamou. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi si tout le monde a zobo tate, ndi yango ko tala kebo kabwana. Et là on y yo senga biso awa tout ça la nini kona tout ce niveau tenu. Na pesi bino mbote balandi ya Chebiso Télévision, boye malamu na émission na bino Bravo Jésus. Bravo Jésus, émission Oyo, tout ça la kango toujours pour le coup ya Nzambe. Pour na kolakisa comment Jésus-Christ aza makasi, comment Jésus-Christ aza capable ya kotoucher mitema ya bato nyonso o babomba makambo na se ya mitema pote bimana poisa. Nayebi ke bozali ebele botondi kolanda magazine Oyo Bravo Jésus tikete Nzambe apambola bino. Napesi merci na numéro 1 ya Chebiso Télévision président Chiki Mukadi et longo na maman Lydie Mukadi oh vraiment bazali kolemba te pona kolendisa bana Nzambe na nzela etando ike. Et merci ebele na kolo na bomoy oyo asali ke toza lisusu na souffle de vie poto ya mbama na bandako na bino sans invitation en tout cas kolo alola azwa lokumo. Na émission lelo nazali ngai côté nazali bongo na invité na ngai na lingi découvrir ye na kati ya émission Oyo parce que ndeko amonaki makambo elekeli ya ko bomba ngwe mo na motema te asepeli a partager yango pe na nzela bandeko nyonso balandaka Bravo Jésus yo oyo vandi na ndako oza kulanda biso Satan aza kokanga yo po ozwa courage te ya koya ko exposer makambo Satana asalisa yo mais bandeko bazozwa courage ya koya ko exposer Satana tikete Nzambe apambola bino. Maman, bonjour. Bonsoir Myriam. Émission Tobandarango toujours na kubondela parce que Nzambe nde asali ke to se retrouver les longa na yo awa. Amen. To bondeli. Kolo na bilembo éternel Dieu des armées. To pambolio to commission na moment favorable au pesibiso ngana ndeko nanga mwasi to sola lisusu. Tika ete maele nyonso Satana ya moto mabe o ekoluka kwa empêcher ye aloba vérité eza mosika na biso au nom de Jésus-Christ. Na bengi yo le prince de la paix, na bengi yo le roi de roi, na bengi yo Nzambe oyo nyonso epaneza kapolele o assister biso. Tika loboko na nguya ezala kati na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Maman Raissa, uza malamu. Oui, naza malamu na ngolu. Bandeko nyonso bazuli bakwa kolanda yo na Bravo Jésus. Pesa bango mbote avatokota na détail masolo. Merci maman Myriam, mbote na bandeko nyonso o bazolanda biso à travers chaîne Oyo Biso TV, chez Biso TV. Alors na komisi na Nzambe yende asali que tout monde na lisusu lelo ngai na yo et puis nazala awa na plateau Oyo. Na ye na makambo ko fona partager na bino peuple de Dieu et donc je suis là. Voilà, Makamono et Libiso, Toroko Yokayo, parce que Bravo Jésus, ils seront toujours disposés. Voilà, maman Myriam, naeka ko talisa peuple de Dieu, que ça la rappelle, comme une temps de la fin. Temps de la fin, oh, bato bazon monango, on dirait blague, on dirait Jésus azoya kalate. Yes. Oui. Alors, biso ba chrétien, tozo tambola bien te. Cause à la chrétien, un bon chrétien,
faut imiter exemple à Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, biso bato, tolingi tellement baposé à mokili, tozo bosana que tozo tambola nandenge o nzambe lingité. Exemple, naza chrétienne mais naza lelo komo comme abe na sala confession te. Yes. Or parmi ba bloko nzambe lingaka te. Quand tu témoignes ba bien fait aux autres témoigner comme à Jésus-Christ, il faut qu'on confesse ça capé. Parce que toza batum, toza parfait, azate comme Jésus. Alors, ba mikolo oyo utai koleka, bo moi na biso, bolenge, netingai personnellement parce qu'il s'agit de moi. Na tambola bien te par kozanga koyeba. Immature, vu HP, tout ça la erreur sur la vie, autoyé, bakate que dernièrement on a les cas qui na émission il y a concert na yo na RTVS parmi ba message au bandeko tinda atunanga motuna moko ya onde toucher nga salinga que na ya lelo na plateau oyo alors mutu moko akomaki abaki botuna la biso raisa abomama boyebisa abomama bala ya bato bao balandaki émission wana bon moi qui na répondaki en tout cas neti ya na que babilo mosusu tosala dans le passé vu que batempe kei bambula epusani okoki obosa toza bato quand nazongaki navandaki conscience nanga vraiment et dérangeait nga na se souvenaki na histoire moko dans le passé qui copine maîtresse, il y a un homme, un politicien, il y a oui, tolo balelo penza ndenge bande commune balinga kubenga ngo to benga ngo na kombo nango mama Raissa ozaki deuxième femme confirmée. Bon, deuxième femme c'est trop dire. Oui. Likango, copine. Donc likango. Oui, copine confirmée, donc maîtresse. Maîtresse, oui. Alors bon moi na mamsozo sala ozomonango normal et dans la biso tozaki vraiment ko cartonner na TV n'époque voilà to maki ba jeune fille belé na ba chaîne nyonso ba finyoso kitoko on a tiré vraiment et surtout bateau ba bandé ko ya vers biso les plus on mari alors vie âge maturité nanté to zalaki plus ba bandé ko tirer biso ba mbongo et tout alors le monsieur en question, on a un politicien, avec un moisi naé, avec un bananaé. Mais bando nga vraiment ma cassiva, même la famille naé, bando nganga, iba benga. Et comme nga bodi na linga bana mingi, moi na naé moko azai ko kanga malanga mingi. Po azai ba weekend boy otala ngai na mwana naé. Moi na ngo nga mingi, nga pe no linge mingi. Comme na bande ko kende po na zana nga za catholique famille et tout na bande ko kende comme ko kende église de réveil so m'a invité kana ke alors jour moko na ko zo mwana wana na ke na église quand des alaka Moussa Nzambe a prié pour na mwana e ba état d'âme na ye parce que au kanga malanga mingi et tout ko keto na mwana na église oyo pasteur wana prophète wana monaka barobinga apôtre à mon capona mwana wana angisainga oui donc là ce problème vraiment bandi wana ko bazolanda biso bozala vraiment na discernement parce que okokyo baby sa vie à bateau lelo mokie bona pasteur alobaki ouais tous a toujours une habitude ya kotuna Saint-Esprit oui pasteur wana ebisa que moi na wana zandoki do akanga mwana wana ndoki na église zana misala mabe fallait que toi kota ba retraite mais la banga na ngai ko maya ko ta retraite nga mwana na été wana isinga maman na yemoko soit papa na ye comme déjà moi ba politicien déjà ba église de réveil ba linga vraiment ko yate bon et ça là que na bomba na kokaité na FC papa na ye alors ton les petits papa na ye na été soka gérant ndenge nini tango akie ko informer maman ya mwana et benei matata na foyer na bango et c'est que bakabwanaki oui ouais
donc likolo ya prophétie oyo apôtre wana pesaki yo pe ozaki na maîtrise te oke koyebisa mesi les politiciens pour na bomba komba mutu pour na crédibilité oyebisi directement ko kai ko supporter te memai na ndaku après ko mema na ndaku ebenda divorce moi aussi a voyager nae na kiso akenda wapi Angola ou Kenya no mama a voyager ka et na sima wana mwana Nete so akenda na imene na yo kaka bengana kaye après pe ngape na papa ngope esimba elisute mama wa kende église au prière veiller donc et que to kabana ipe mais mikolo nyonso dans la semaine semaine oyo tu koleka na loti 2 fois pasteur wana azolela mazobenga ngazobisa ngai pardon faut kende koluka ba parents ya mwana wana ona kangaka ndoki na kosa nanga toka liboso buto liboso amono ka ndoto na lambuki la katikata butu j'ai prié j'ai dit Seigneur eza ndoto to eza message wana talisinga na elongi donc ndoto vraiment nazomona nae 3 jours après, même doto, même message. Alors, moi, je m'en vais à Nzambe, basala na oblacté. Donc, ce qu'on a à Jésus, il faut oser exemplaire. Alors, on a vraiment besoin, na senga moi, na pardon, ce qui est vraiment possible. Mais, na habité, na retrouvé, wapi, papa na habité. Sous politicien, bon, je n'ai plus de ces nouvelles au fait. Bon, Nzambaza bolingo, Nzambaza capable ya nyonso. Amen. Et nandengo fongola motema na yo tango yaki avant tout dans na plateau boye poto solola ki nanu po yaki hotel sabiso likambo ozana ngona motema. Et alors équipe ya Bravo Jésus ba vandara kimia te parce que bazali équipe oyo baza mobiliser pour na musala Nzambe. Na Bravo Jésus ezali ngana benga kango wana ngana benga kango lokola bazali bato oyo Nzambe atindaka pona ko ramener ba brebis o babunga kinzela. Équipe ya Bravo Jésus basala ki descente Mama Raissa. Sérieux? Oui, na ndenge opesa ki biso adresse en tout cas bande komibali bamona ki pasi ezala ki facilité. Batambola ki koluka luka mwana na kombo opesa ki biso Ketia. Baluka ki ezala eka ke ba retrouver Zéana kene na suka na oyebiso ki to retrouver équipe baluki luki ezaki pe facilité Mama Raissa ezaki so baki na lopango ayaka kaka alekanaka vike mwana si akomi na via libanda ayaka kaka alekanaka nde ezaki na mama moko atekaka mikate na coin nda yebisi biso chaque pokwa soki akangisi mwa biloko na mike ayaka kolamba na moto nanga mikate. De équipe à Bravo Jésus en tout cas bande konzama pambola bino Bravo Jésus bozo sala ngo pona mutute bo sala ngo pona Nzambe sika Nzamba zongsi ya bino ebele nde bande ko bavanda ki wana sur place tu ba ya ko mona mwana wana ezaki déjà parti ba 22 heures passées mwana ana ye mama na kutabi ana zelo lelo umeli habité nazaki na mama kamba ko sala nde bande ko babilo kole koma ki pe déjà beaucoup ma sœur osa sûr que Mokene na adresse on appelle ça qui? Oui, na adresse au famille. Il y a famille, nde ba ebisi biso ke moi naza fazer, mais moko aleka kawana puisque famille pe ba ko maîtriser été, pour moi na komi de un esprit ya libanda. Ba ko maîtriser été. Alors, nde bande ko équipe à Bravo Jésus ba monaki et tant ba monaki loko RP le kaki ba kai kotika été, nde bazwa ki est fazer. Za fazer, nde bazwa ki ba vandisa ki na orphelinat kaka ndenge Bravo Jésus bazaka mitema minene équipe vraiment Nzamba mona bango Nzamba pambola bango babatela ki keti na orphelinat et lelo tozana keti ya Mama Raissa. Donc est-ce que ozali disponible tozana ketia ozali disponible ya kosula na ketia? Mais bien sûr ofongolele motema oyebise ke yondo za cause ya malheur na ye kasi naza wapona yango na eba ite
comment retrouver vous assurez ezaye oui ezaye o pesa biso kombo na adresse to kendaki makambo nyonso eza exact équipe à Bravo Jésus bakina koluka ye. Mais avant tout kotsa ketia si nous parlons même langage avec notre régie to senga sport et après tozonga. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydia eko senga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydia moko na Bravo Jésus mwemba bakokoka te. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, nde Maman Lydia aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambo lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki, na lesaki. Maladio elinge kluwenga Yesu kaniselanga. Et okozanga te kobika loboko na Yahweh na Bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Tauti kolanda bongo sport ya orphelinat Bravo Jésus ndikonanga nalingi koyebisa eloko moko ke baorphelin wana ya Bravo Jésus baza na besoin na yo, baza na besoin na nga, baza na besoin na biso nyonso ne fiske $1 na yo, $2 na yo nde kosala ke bana wana bazala a bonne santé. Tauti kolanda lisolo ya mama Raissa pona bandeko nyonso o bozi biso na retard. Lisolo o toza kobeta awa ezali histoire fondée te, ezali histoire vraie. Parce que bandeko mingi tant batala rabiso na bitando misuba kanisaka ezali masolo, misuba kanisaka ezali masapo, mais or que ezali lisolo réellement o esalama moto asopinde motema ne pa na Yesu po Yesu abetisa mama boko po bato babetela e bravo. Aye kosupa motema na ye, kotalisa ndenge azalaka likangu ya homme marié moko ya politicien oyo akotisaki trouble na foyer na ye. Mais na nzela okotisa trouble na foyer na ye ezalaki pe nzela oya yebaki te ke makambo ekoleka bongo parce que mobali alingaki mingi azalaki komima bana epai na ye. Mama Raissa mesanaki na bana nde bongo ndenge ezalaka mama mesani na bana ndenge mama Raissa azalaki kokende église alobi na mwana tokende kusambila kaka ndenge ezalaka bokomi na église lisakolo ebimaka te ebimi balobi ke mwana aza na misala mabe. E mama Raissa pe na ngambo na ye amonaki ke likambo eleki kilo na koyi kobomba ngai moko te tika na partager na papa ya mwana mpona baluka solution na délivrance ya mwana. E na ngambo papa akokaki komaîtriser sango wana te. Pour lelo déjà moto ayebi nzambe te soki bayebise ke mwana zandoki directement azomona ke misala na ye déjà kobeba po mwana ana misala mabe akobebisela ye. Papa akokaki te, mama pe akokaki kosupporter te ke mwana zandoki ebemaki ba dispute pe ba séparation entre papa na mama nde yaki kosala papa benganaki mwana komaki kotelengana, mwana komaki fazer. E na bolingo nzambe ndenge nzamba atikaka ba oya yete yango nakoloba ke ketia aza eli de Dieu. Lokola nzambe atikaka ba oya yete mosala nzambe apesaki lisakoli bisika nyonso azalaki ndenge akufa ndenge tolobaka biso baetoyebi nzambe tokendaka kopema bayebi nzambe te bakendaka pe na tourment kasi mosala nzambe azalaki na kimia te ndenge akufa. Toujours avec ozongi ya mama Raissa na bandoto ke koma na famille wana kende koloba ke lisako na pesaka ya mwana wana zandoki ezaki lokuta nazali moto na baby CV ya mwana wana. E nzambe oyo mwana wana ketia malgré na kifazer asambelaka toyebi te mais nzambe oyo alingaka ye oyo akela ye atindi lisusu message
deuxième fois et pas pasteur wana nanzila mama Raissa que mama qui ne koluka mwana asenga bonimbisi aloba vérité que lisakolezaki ya lokuta par là yango tozobeta sete basali ya nzambe même bible lobi moto alakela mama be moto nzamba lobi te ya lobi ke nzamba lobi to banaka pe nzambe to yeba ke nzamba zalaka. Et puis tant que le Seigneur m'a montré ezali Saint-Esprit ne mutalakisaka biso parce que yende akamara biso yende atambolaka na biso. Alors ma combien nzambe lobi moto aza ko blasphémer molimo mosantu lisu mwana ezaka na pardon te bande ko na biso basala nzambe soki nzamba lobi te bovandaka kimia parce que lisakoli soki ozopesa yango oyebi ko canaliser yango te bi ko orienter yango te epanzaka mabota. Mais nzamba sala biso basali ya nzambe pona totunga mabota po topanza te na yango équipe à Bravo Jésus basala qui est fort ya koluka mwana pe mwana zwamaki il y a de cela 2 jours mama Raissa mwana zalaki na orphelinat à Bravo Jésus. Ah bon? Oui, mwana zalaki na orphelinat à Bravo Jésus pona ko encadrer ye pona ko lendisa ye ko yebisa ye ke moto moko ana besoin na ye. Côté c'est la de coquetia maman Raissa na ebike de coquetia zokota comment na ye zala na courage omoni courage déjà oyo nzambe apesio pona oyamba okuta lona maman Ketia zala vraiment na courage. Ketia bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Sanda bonjour. Oui bonjour. Voilà maman Raissa ndeko Ketia yo touti kokotisa ye ndeko Ketia bonne santé. Nana calme mère. Maman mère te. Naza bien maman. Bongisa naza bien maman. Na bien maman. Voilà boni ba vina yo vino ekendeni. Vina nga libanda eki mabe makasi. Eki mabe na ndeni. Nga koma na fazer. Bozonga na ki fazer. Oui, tozio na kifazer oui. Fazer. C'est quoi vient ngo ya kifazer? O me mangondeni, ozoke na ngondeni. Ah. Mama lekina na nka bongoti. Lekina ndeni, lekina nka bongo so na jina leso pe na jupe. Bon, ndeko Ketia nangina ebisolo moko boy. Omoni na vie ya moto ndenge tozalaka boye. Nzambe nde mutazaka na plan ya vie ya moto. C'est pourquoi Bible lobi si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Et bakisi su koloba na biso eke liloba suka ya via mutu eza maboko ya nani ya nzambe. Nzamba lingyo mingi. Ti omoni nzambe akiti alati nzoto pona likamu na yo po solution monana nzamba lingyo. Na o nyonso koyoka awa na ebike oyebi ti na nini biso to bengisi awa te. Yo mona eka bandeko bazuyo ba memio na orphelinat. Olali 2 jours na orphelinat Bravo Jésus. Olali 2 jours mais oyebite pourquoi batu bazuyo. Likam to bengela kiyo. Est-ce que tantine vani pembeno oyebie? Loko no yeba ye. Bon loko lo yeba ye mais kana ko betela pe ba téléspectateurs ba olanda biso na ba internautes oyo. Mais ka ko betela bango makamunino ekomisaka o libanda. Okoma fazer pona nini? Na koma fazia na kala pa biso zaki fonctionnaire azaki mtu mnene azaki na camarade na moko ya mwasi tanti mona linganga makasi ngape lingake makasi mona ndoke kuna ba weekend ndo kanga suki kosumilanga bilamba donc alinganga pa makasi ngape lingake makasi eko koma na mama moboye tanti wana ayeko zwanga to kine église na bango to kine ke église na bango et pasteur na bango albaki ki ngana zandoki parce que ngana ndoki l'église na bawo oui mais ki ngana zandoki mais ngana zana ndoki te l'église bomba ngana ki ngana zandoki si ay gana ki koyebisa ngo père na biso papa na biso c'est que papa na biso oui donc ay biso papa na biso maki mama kelele na kacha ndako na mama puis et que kosala ke papa na mama bakabwana mama voyage na yeso so pa kenda so pa sala ni na habité na tika na papa na kati ndako ndi papa ayaka ko benga na ngalo biki ngala zandoki na ko bebisele makambu na ye ndi papa benga na kanga na ki fazer comme na fazer na lala na église na lala donc partout na lala ba couleur nyonso ngana ngai na lala vraiment mais est-ce que ebelo mo na ebisayo Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre
eza makambo oyo tozwango na kati ya bible po bible neza mokanda oyo biso bachrétien il faut tolanda lelo so okutani na mama oyo asalaka ke amema yo na église wana po bapesa prophétie ke oza ndoki est ce que ozala motema olimbisa ye nayebi no te nayebi te po ye mutu asalaki bakanga nga ndoki ti ye mutu amemanga na église wana bon mama Raissa ndeko Ketia mwana biso Ketia yo azali pembeni na yo eloko na Raissa tika kulela tika nyonso maboko ya Nzambe puisque ti oye na bravo Jésus. C'est facile. Oui, je sais que c'est facile, mais tu oye na bravo Jésus, oye na adresse à ma bête. Nzambe yebi pourquoi tu ndo na bravo Jésus? Parce que soko ye awa ezali po solution et mona na makambo oyo zanango. Pe to bete la Jésus bravo. Sois courage sur la Ketia. Oui, bah le coup on a zoé bayo. Oui, mais bien c'est normal. Ça date à 13, 14. Oui. Je pense qu'elle a eu 6 ans, 7 ans. Au comme âge 20 ans. C'est normal, elle va rester. Sois courage, le la pinzoli, Saint-Esprit peso bakasi. Ya koloba makambo ozana ngona mutema ipapo na mwana. Ketia. Et maman Raissa. Maman Raissa. Kala. Kala makasi. Vraiment. Et là, quand on a tenu à vraiment Balukayo, je sais que vous avez moins manqué, mais comme on a la mémoire bien, vous gardez quand même souvenir à Kala. Vous avez l'église de Kenana quand tu étais petite? Tu étais à l'église, après tu étais au supermarché, mais vous avez qui? Vous avez bien? Donc, Limbisanga premièrement, parce que les deux s'est retrouvés na balabala, c'est parce que nous avons la même qui l'église il y a faux prophète. Nous avons na ebate. Le membre de cas est belé, peut-être après, après. Toti kabso mbale to solo la. Et là kaka nene la sengayo Limbisanga. Ah, Maraissa. Donc, nyonso ongai Ketia, nyonso ongana nazomona lelo. Ils ont eu Maraissa. Non, Ezanga c'est trop dur. Bon, non, le banga parce que ceux qui au Kenya une église on a été peut-être les autres ngos a pemeni. Mais c'est pas kanganga ndo ki église na bino. Je sais. Yango papa bengana ngana comme fazer l'église na bino Maraissa. Allez lelo singa pendant que limbisio. Ah Maraissa. Saint-Esprit peso kimia yoka mama Raissa. Saint-Esprit peso kimia yoka mama Raissa. Bakulu nini onga kiti na laliti ngai. Je sais. Ah mère, église ninga laliti nga comme fazer. S'il te plaît ma chérie. Aussi mangai to simela ngani. Ketia ngani. Saint-Esprit peso kimia. Ah ma Myriam. Zwa kimia vanda bosola na mama oyoka. Na ke pour l'extrait ba désir be ma Myriam. Saint-Esprit apesa o kimia vanda ndeko Ketia. Église ninga na laliti na koma ndumba. Na koma texte la balabala mara isa ikona yondoki. Yondoka ndoka vina nga mara isa kusimba nga no boete. Kusimba nga boete mara isa no balokanda. Zwa kimia Saint-Esprit apesa o kimia vanda la kiti bosola na kimia. Zwa kimia nga poni ma Myriam. Na benga ki yopona o zamba nyasa na weza munene zape kitoko. Pour l'extrait ndoka vina ngai. Tabakisa vina nga ma Myriam. Na bondeli ona komba nzamba. Makete na comment fazer? Le Congo la kanate na vie na nga na kosa na vie na nga yo komisa ngai. Ça zwa place vanda Saint-Esprit peso kimia na yebi ke eza pasi. Komona makamnyo soleki nango na libanda eza pasi mingi. En tout cas ndeko Ketia zwa kimia. Yango moni toujours te sara bana nzambe il faut qu'on ait un discernement. Discernement ezali eloko moko eza très capital na vie ya mwana nzambe. Bakoko peso lisakoli lelo mais senga Saint-Esprit apesa discernement. Na ndenge tozolobela kaka makambo ya Ketia, mama Raissa zwa kimia
nayebi ke Ketia totike na maboko ya Nzambe Saint-Esprit retoucher ye po alimbisa yo ndeko Ketia na ngiko biso loko moko omoni biso ba chrétien et puis biso bana Bravo Jésus tolobaka tout ce que Dieu fait est bon. Nzambe azana projet moko ya kitoko pona yo parce que makomi lobi je connais les projets que je forme sur vous, les projets de bonheur et non de malheur. Nzamba bongisela yo projet ya malheur te ozala fazer olala kana wenze ba violaka o par-ci ba violaka yo par là. Lokola nzamba bongisela yo ka chemin ya bonheur nde kaka nzambe wana akei ko toucher mama Raissa na nzela ya bandoto ya faux apôtre o apesa ki professeur lokuta po aluka yo asenga yo bolimbisi. Elo ngana kosenga yo molimo santu asunga yo olimbisa puisque makomi lobi le pardon ezali puissance oyo elibéraka. Et qu'on libère maman Raissa et qu'on libère Peyo. Jésus-Christ a matin na croix pour na bato ya masumu akolimbisa biso na masumu na biso. Zwa motema ya kolimbisa maman Raissa. En tout cas, tozobeta pe c'était pour na huile Bravo Jésus. Yo ndeko oza na ba problème, maladie na makolo, mukongo pasi, nzoto pasi, omona ka kimia te na vie na yo. Huile o ezali huile o nzamba pakoli pona kubikisa bana nzambe. Ezoteka mabongo na Shebiso télévision. Ndeko nyonso za na posa huile benga na ba numéro eza affiché. En tout cas nzamba kozanga te kupambola yo. Maman Raissa, courage. Yo kuto sali preuve à courage oye komona biso pona oyebisa makambo wana ezaki caché. C'est pas facile. C'est pas facile mais avec Dieu tout est possible. Na kolendisa ka ndeko Ketia. Papa sinyoso o monaki libanda bibelobi kokanisa makambo elekaki te po nzamba opesa onzela sika. Nzamba fongolo onzela sika. Zwa motema ya kolimbisa mama Raissa. Raisonner kutu. Jésus-Christ, oh le lobiso to okumisa, oh le lobiso to aba adepte na ye ya Bravo Jésus. Asala mutu lisumu te, asala mutu mabe te me akufa na croix exposé à l'ignominie pona mabe na biso. Alata esika na biso. Kotala ma Raissa te, tala pasi ya Yesu a croix Golgotha. Tala pasi ya basete o Yesu azwaka na croix Golgotha pona okufela biso. Alata masumu na biso le koma lokola ya ye. Apesa biso bomo ya esika. Rien n'est impossible à notre Dieu, Mama Ketia. Kumisa nzambe parce que lelo paso nyonso monaki na libanda omona ngo sute bande ko bolanda biso na monde entier famille papa na yo ba comprendre lelo que sorcellerie o ba kosela kayo eza ya lokuta mosala nzambe wana apesa i prophétie lokuta kaka pona ndenge ya lukesika obimisa mbongo zwa kimia Mama Ketia na opesa o maloba Mama Ketia ondimi kolimbisa mama Raissa. Nantimi ma Myriam. Soko ndimi ko imsa ma Raissa boyambana. Hôtel ma boyambana. C'est seulement Jésus qui peut faire tout ça. Makambo mutamokila ko sala ngote. Ezaka ka Yesu Christ na ko sala ngo. Gloire à Jésus. Ndenge tolobaka bravo Jésus. Tobetelo maboko pour la réconciliation. To acclamer au puisque vous êtes le roi du roi. Yondo yebi plan na yo na vie ndeko Ketia, pe na vie ndeko Raissa. Gloire à toi le Seigneur, le Seigneur. Maman Myriam, le véritable Dieu. Moi non, Marie, c'est ce qu'on comment bondeni, ne me biki oui. Vraiment. Donc nzamba za lokumu. Moi non ndoli mingi, abandonne bravo Jésus ndé yango to na réconciliation na repentance. Elle a vraiment grandi, vraiment. Kozana orphelinat, bravo Jésus. En tout cas, merci vraiment à Jésus-Christ. Oh, ça dit que le l'on a retrouvé moi en Angola, on a Amen. Merci na orphelinat, bravo Jésus. Amen. Merci Nabino Baye Bolandi, moment oyo. Na répéter du sous-sous, Bossenga toujours Saint-Esprit. Discernement. Oui. Parce que faux bakomi ebele basana nzamba lokuta bakomi ebele même nganga ako peso prophétie donc nzamba za lokumu bravo Jésus. Maman Raissa zwa courage mwana ndimi ko pardonner yo o elekaki esieleki azali mwana yo ndengo lingaka elinga esiko lelo lokolo monye sika aza bien encadré dans orphelinat bravo Jésus
na olingaka mama Raissa oloba na keti ya mwa liloba keti ya pe ya koloba mwa liloba et après tokobima tokutana basali ya Nzambe pona basambela pona keti ya basambela pe pona yo. Mama Raissa to yanika kenda pio lek no wana metisa na otondo kepa na wana Yannick Ferreira wash azali mais tout le monde a appelé Kala. Gloire à Jésus. Ça n'a été. Azam mémoire bien. Yannick cousin nanga. Yannick Ferreira. Et pas bando linganga makasi. Oui, un mot par rapport à Mwana. Merci Nando pardonner nga. Le reste aussi. Na PCP merci na Bravo Jésus o bazo kinga na balabala ba komisinga aba pesinga biloko kolia ba pesinga bilamba na lati pesi bango merci nzamba pambola ba continuer ko pambola bango vraiment merci beaucoup bande konabi ke bolandi lisolo oyo epesi mawa mais ya motuya ezali ndenge nde kwandimi kolimbisa mama Raissa nde tolobaka kombo ya Nzambe etumbami. Napesi merci na bande nyonso bozai kolanda biso olandi biso partout dans le monde merci yo pende ko vandi na ndako obombi likambo na yo benga équipe Bravo Jésus tokosolola bakoyamba na basali ya Nzambe ekozala bien nyonso oza nango na motema kobomba te po Bible lobi ete moto oyo abombaka masumu na ye akindaka mosika te kasi moto ayambolaka yango pe atikaka azwaka mawa koute pa ya Nzambe. Merci na président Chic Mukadi patron ya Shebiso Télévision, merci na maman Lydie Mukadi pe merci na basali nyonso oyo basalaka na équipe ya Bravo Jésus, mama Weti, papa Eric, Thomas bazali vraiment ebele na kati ya équipe Bravo Jésus. Tika Nzambe abatela bino soki Yesu azongi te tokutana susu na numéro msu ezali koya kimia pe boboto ezana mabota na bino. Bye. Juluric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! Dans la piste de monsieur Amneni, dans la trône ya ba marié, à table ya boui. Dans la verre na biso, verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas la biso, ba pesa un champagne na verre à mai parce qu'il y en a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya ki, ba mariage na biso to terme. Parce que tout ça merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout le monde a zobota te, ndiye yango kotala keboka bwana. Eloko ni oyo senga biso awa tosala nini mpona yango toseli botoni. Shebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.